C'est mon ébanité, ils ont resté. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, bisika nyonso zali. Voilà, balandi nyonso ya tolo na 100% Jésus, balobi mbote na bino partout aux unis bako kolanda encore une fois de plus na ba etando ikena bino. Tozaki bongo na sango ya mawa obo yeba ki frappa ki mokili mobimba, surtout beaucoup plus la famille artistique, la famille des artistes comédiens oh nyonso baza étendu na monde, na France, Belgique, Canada, États-Unis, dans bango nyonso baza ki frapper na sango oyo ezaki ki ya kobungisa moko wa biso maître Paye alias Mangwaou o atika ki biso mikoleleki selon ba programme ndenge kindaki esengaki vraiment que non fa ki ba enterrer lelo na kuna na poto. Vu que bisope a tozalaki toujours ko zala na matanga ensemble na bango nde singela ki tozala toujours dans même air nde singaka kaka non soki artiste akufi avabo ke ne place ba exposer ka football likana na place des artistes bisika oyo bachaka kombo ya artiste oyo akufi na place des artistes wana na victoire na sir bande ko bazolanda ba yebi déjà place na zoloba loko les alaki ebembe ya mettre pas azalaki na mboka na biso azalaki libanda. Le programme ezaki ya kobimisa lelo ko kuna lelo yango esenga ke biso pe elongo na ba artiste tozala na place des artistes pour na kotia kombo ya maître Paye Mangwaou maître Paye Mangwaou. Donc avant que tokende mango na régie to pesa ba image ndenge nini cérémonie les gars qui je profite de saluer maman Anne Kalambaye ba mbote na yo na pesi pe garder pasteur Carlos et le gardien du temple de savoir les bien contrôler ba mbote na yo couple Jean-Claude, couple JC, dans un moment papa Jean-Claude Kalamba ainsi que maman Déborah Kalamba, le fait que Kalamba est là. Pourquoi pas aussi de saluer couple moi qui na France, couple moi qui na moni maman Karine ainsi que papa Freddy, donc Mbote na bino, na PCP Mbote na maman Rebecca Kalambay, na PCP Mbote, na PCP Mbote na Nathalie Loko na Bruxelles, na PCP Mbote na Oza Simabilili Hermas Stadi, na PCP Mbote na assistant na ye Jean Mwanza o batelema ki bango mbale na sima ya caméra mingi ya kolobezalité tokende kaka na bilili soki nzamba pesi makoki nde tokokuta na sima poto menga pe ko clôturer ngai na bino. Merci. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, dele mabondela, bisika nyonso zali. Vous nous empêchez de travailler. S'il vous plaît. Tu peux pousser la peine à moi, je peux ça à moi bien. Maître Paye Penza Nzambe apambola ye na bolamu oyo asali na art Nzamba apambola ye na bolamu azalaki nango avec batu malheureusement aza moko a Chic Choc azali na malamu na ye pe na mabe na ye mais attaque biso toalaki héritier ya Chic Choc et so bazalaki héritier ya Nouvelle Loyenge mais toalaki kaka tata moko banzoko mibale soki baza kobunda esukelaka kaka bango mibale bitumba na bango bana batikala kokota yango te. Donc biso tozalaki na bolingo na biso ya biso na biso bana mabe alaki likolo ya batata na batata mais kokende ya maître Paye pe kufa na ye donc Nzambe apambola ye jamais na ndima te mutu akufa na mabe mutu to ava kufa tanga komba tata. En tout cas bonne guérison place Azali. Bonne guérison déjà akufi. Mais oui, eza bonne guérison.
ye akufi molimo ekei mais ba œuvre na ye ezali eza bonne guérison. Quand Seigneur ozwa ka chance à jouer na maître pai na seulement. Non 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 atla ko tatamkete atamkete donc na la on a tenté on a nivenga jo sabandai ko boya ou bien zaika pour zaiki na moi guerre. Oui via banda ko lingate parce que ngana le premier si ya Chic Choc loyenge na le premier si ya penzoko mune na kata Chic Choc loyenge donc elle est pendant la de soit lobby non mutute donc elle va faire barando on comprend et la mettre pas d'ailleurs ngana ebi mutabare mettre pas mais moi na no sango ezate ah yo la matango ko sa batuka bongo yebi mutaboma yebi mutalele lo fo lo ba mutabo mettre pas donc eza corona te eza mutoyo mais lo fo lo bango abare eza crise mutabare mettre pas ve crise c'est ça les juifs accueilli. C'est ça l'affaire. Merci beaucoup, Seigneur. Ouais, ok. C'est mon ébanité. Voilà. décourager batu mutamona mabo ya beti matolo nae après mettre paille va muke na ye après ake cotiser boy oh bon vous écoutez moi na te mais ba jo wana bageda mongo na shaba basala ba ambiance na bango bani kolonga ato okewa bona yo ki pas zida na lobby après awa yo ki mokena loko participer ba réunion mais la réunion ngana no sala ba norme ya mukia ba règle du jeu au gouvernement loba qui va éviter 20 personnes yango na bisio meza makasi mama ranga ta mobali na yo dernier moment oko yebisa nini ata na musika place azale loko on était kitana sama bele oko yebisa nini akende malamu zamba batela zamba bomba merci beaucoup maman Loso en tout cas nous merci yo zamba songala et que ça la place makasi mona nous autres tangisa on ça la vraiment la maman linga sengi biso ape mon père combien de par rapport à la caméra on a porté surtout vraiment Gianni Faya des boss merci oh mama ye mama na lobe mama ye lele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama lele mabondela isika nyonso zali. Voilà, merci. Botu kolanda moi quelques minutes auto bongtsela kibino ndenge nini makambo esalamaki awa na mboka na biso ya Congo. Ndenge tobandaki ko commémorer liwa ya ndeko na biso papa na biso koko na biso mangwa ou mettre paille o yatikaki biso vraiment nasir ezalaki sango moko et tout ça qui va te belé ko perdre artiste comédien munene le rôle mettre paille donc ezalaki vraiment très douloureux très choquant donc malgré makambo esalamaki bongo na désordre to mekaka pe ko kotisa ba recours to sengaki na gouvernement batisenga ebembe mettre paille awa. Donc malheureusement, écoute qui biso na moment où il y a confinement, la frontière est un peu fermée, moins tout bouger, ça a quitté, moins Corée, ça a quitté, mais
Dieu a fait grâce makamna sur l'équipe kuna na normalité et on a pesi merci na ba abonné nyonso ya tout la saison % Jésus merci pour la fidélité pour la confiance oyo bo sala biso ya ko pesa rabino ba information na asi bo retourna bo luka weba pourquoi pas nazalaki na terrain a bo comprendre kaka Gallo pour sa casquette de la presse congolaise déjà tout comment au banga ko sala ba émission na ba milieu public bongo pour na o sana chapeau be monio ah yewana to simba to tikae yango to comment kobanga mama Anne Kalambai comprendre kaka idéologie de kendaki amasa kendaki azuma image aye nango essentiel to like sana batu oyo esana maki bongo la mémoire ya Kondo Mangwaru maître Pai donc soki nzambe azongité ngana bino to kokuta na prochainement mais na ko profiter biso na pesa mboti na Joëla Vunda pire petit ya Viennae et na pesi pe mboti na Bénédicte Monkoro donc bango bazalaki pene ya Gallo pour mix na pesi pe mboti na maman Anne Kalambai donc musala ezo continuer kusala makaka malgré makamon kaka ezo sala na lolenge singilité nzamba zo sunga kaka zo pesa santé zo pesa kimia nde tozo mona na susu na bandeko na biso ya Tolo na saison % Jésus donc restez branchés connectés sur Tolo na saison % Jésus et abonnez-vous massivement sur cette chaîne et vous allez pas rater des informations surtout Mikolo maman Anne donc Elubu donc ceux que Bikola Mbaté landaka kaka Tolo na saison % Jésus avec maman Anne Bokomona yobe papa soko Bikola Mbaté bientôt la Gallo pour sa sa cuisine des garçons na kati ya Tolo na saison % Jésus donc bon ça n'a jamais déçu. Merci ngana nous écoutons prochainement bye. Oh mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela bisika nyonso zali